Mbote balandi MDG de TV mafuta c'est que zelinga babino mère Dorcas la grande dame mais quand ndeto mesana opesa basongo opesa conseil bande ko babolingo ya lelo eza somo. Oui, matière moko pas comme les autres. Bande robolimbisa eza langage Jésus lobeli de matière veut simplement dire dossier topé likambo ya kolobela quelque chose oyo eza sujet ya kolobela. Oui, ezali langage ya ba YouTuber nyonso a comprendre mais so za YouTuber te o comprendre te matière bande ko matière a lelo matata mponi ondenge nga na lobaka mais eza lo mo ya mawa ya soni pe ya pasi ya mawa soni pe ya pasi bande ko balanda ngai boyebi nazala muto ba 2 poids 2 mesures te mais quand il s'agit ya makambo bana na nzambe quand nde balobaka soki ndeko na yo ya ndako na yo to mwana na bino aki asali bêtise libanda a ndeko na bino bien que mabe na ye beaucoup livré yete ou encore beaucoup traité ndenge bato libanda ba traité dans mes habitudes nazala air moko kana omeka ko parola moi mafuta babloba nini ozolempa moi moke ozo dénoncer mozolempa moi moke parce que oui qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu, il s'agit d'un chrétien, il s'agit d'un mais à un moment on a réalisé que non, il faut dire des choses telles qu'elles sont hein et que ça la part des choses mabe ko dénoncer malamu ko zwa quand des bibles zoloba. C'est pas parce qu'on est parfait, mais néanmoins il faut tout la sabatonzela parce que l'église est sali hein. Ndenga skelo matanga mafuta yango na ba vrai ba koma ba faux ba koma ba vrai. Et ça là ba sangisa ba tinyo na saki moko même bato bazo meka kosela nzambe vraiment na bosembo. Malheureusement baza welcome te na mokili pourquoi à cause ya mambandoki batiki bazo sala misala bandoki ba osala. Bato mo ba ba s'infiltrer ba osala misala ya tata na bango satana. Et éternelle image de l'église. Bref, bandeko poto ou mais la topeto tardé wanate. Il s'agit de Olivier Kalabasi, Miswanga El Betel. Kayemo wondenga benga kombo ngwa loba ngo bimba nango na misusu bakisaka ba. Eh frère oyo, mwana mobali oyo. Hey, mobali ambinga balobi mobali pembe bogar. Mobali o mosinyo solinga ko revazala na ye. Ah oui hein, les femmes aiment les hommes grande taille, présentables et ça la moi bien. Bande kotoyebi Olivier Kalabasi azalaka bokilo ya pasteur Coutinho Fernando. Lisolo est vraiment moulaï makasi. Mais, na ozala bref, na lobe essentiel. Soye ko senga 2e, 3e, 4e volume to osala. Olivier Kalabasi bande ko nga kutu na yebi kazala na France. Nzoka nde Olivier sa koma na Congo parce que un moment pasteur Coutinho bon, na France oui, bazaki na France. Mais un moment moko boye na ta moko boye ba replia ki bazonga ki Congo et di ya musala ya nzambe to pe ya église to yebeza en armée de victoire to armée de vainqueur armée de victoire je crois ya pasteur Coutinho to yebi pasteur Coutinho ayaka na poto pona ba soin ba neona kande na bisino bolimbisa nga ya bo comprendre nga mambo lo beza tellement belé na zo batena bandela wapi na lo banini. OK, problème te malembe. Pasteur Coutinho, toyebi azana na église ya munene pe na France. Oh, grâce à Kambaka. Boyebi, papa kota boloko abelaka vraiment santé bande ko permettre à sa musalate. Maman est une femme battante, toyebi combattante. En tout cas, grâce na une église ya armée de victoire ti lelo etelema parce que si et grâce Emi Coutinho pardon, maman Emi Coutinho soki azalaka o azate kokote ya pasteur Coutinho na boloko toyebi armée de victoire linge kufa. Ouais, parce qu'à Oumela la prison, hein. Voilà. Heureusement, à moi, si moko ya makasi. Moni bato batele me la basa ba passer. Ma passer comment côté ya? Babilo on est baboué. Quelque part, ils en a importance. Bien que y a un appel naï. Bon, bako côté me peut-être un mouton appel te mais quelque part, il faut encore moi ça sunga mobile na bandenge moko boy parce que même Bible zobenga moi si aide semblable. Donc en parenthèse wana. Bafungola baza en église na bango na France oyo mwana na bango grâce à bano kamba papa Coutinho ta en côté prison grâce à Zaï Mouké Makasi grâce à Mia Zaï vraiment Mouké Makasi et puis après ta ba ko consacrer elle a fait moins de 18 ans tant ba consacrer qui moi personnellement na me rappelle à moi na wana ouais faut zaka muto oyo za charnel peut-être pour finga to critiquer c'est une personne ndena lobara aza muto loko la ngana yo ana ba faiblesse azana ba erreur mais grâce à l'appel de Dieu muto ayebi maramba nzambe sera landi grâce à yo qui grâce à comprendre que non moi na wa ça m'a embouté pour papa na ya pasteur ton maman na non grâce à l'appel de Dieu
je peux le confirmer et le reconfirmer. Grâce à Moutakena au Kamba Église, il y a armé de victoires en France et ma solo est vendapé. Et à moi, la moko très mature, Azaï vraiment à l'équipe musica, Azaï très jeune, Lelo, je crois, elle doit être dans le, je sais pas, plus ou moins 25 ans. Et là, moi, j'ai 25, 26 ans, moi, bon, mais on a 30 ans à noter. Azan a moins de 28 ans. Akamba pe ma solo même toko mikolo leki ou encore ba période de nyonso na mo plus na Congo. Bon, je sais pas na France actuellement. Période mo papa Coutinho to yebi akenda ba soin a umela makasi na ebité. Tant à se rétablir yé muta tikali a zoni na église à France to ndenge nini je sais pas. Olivier Kalabas abala moi na pasteur Coutinho kombo na enani Enis voilà. Abala Enis. Abala Enis bazala en France, to pe bander ozala en France. Mais à un moment, apparemment, il fallait débarquer au Congo. Apparemment, Moussa, c'était very demanding. Donc, il y avait beaucoup à faire par rapport au ministère. Et il n'y a pas comme pasteur. Olivier, comme pasteur, il ne fallait pas aller à Sala Moussala, Nenge Zalaka, Yanzambe, Bakzana Moba Branche Belé, non seulement ça, Bazaza Pena Babenga Ngonin. Et entreprise na bango, Nenge Zalaka, et papa Coutinho bande ko abota plus bana basi ana mwana mobali ka moko je crois le cadet na ye apena moke donc bana nile bat ba Gérard ba masolo siko azu bokilo moko asa la penzambe aza courageux aza donc c'est tout à fait normal ce n'est que normal quelque part ba pese mo ba tâche pe ko gérer tout ça ezala na onde ngona makambo ngo so pas ça bokilo mo mayele ako pe ko fungwa ma et puis afungoleli bango PG ye mo pa fungwa mipe ezala ka bongo masolo ngo. Mais dommage, malheureusement, Bokilo ya bango oyo. Car on est bomona Olivier Ndengazali. Bomoni Olivier, akutu mutu moto baroko sela makambo. Bomoni Atoms. Atoms oyo le bolobi a sente ba musuba ondima musuba ondimate. Ata so yeza solo. Mais Olivier so balobi ke Olivier a cheze mi mutu wana na azate parce que komona nga modèle Olivier azalelaka. Azaneka oya azali. Bandeko eloko nini eleki. Eloko eleki ezali ke na kokende kisasa na ba dégâts na ba scandale irréparable et salemi. Donc, quand on dit irréparable, il n'y a même pas moyen de réparer ça. Famille Elinga qui aime meka ko gérer vu que baba sali na nzambe. Bino boyebi déjà niveau ba marambo baba sali na nzambe ba finga na Congo. Fallait ba me balinga ki ba meka ko couvrir ngona ba ndenge moko boyeme. Et simbite solo bimi libanda na minute oyo pianter nyoso panzani mokili mobimba. Et mutu asali ke makambo e comme la connaissance à batu lelo ba youtuber ba tumbi nande biso pe to yolobelango eza ye moko mukolo makambo famille meka ye protéger ye mais aza quand même musika parce que ba bengani il paraîtrait hein aza quand même musika bon ye moko culpabilité et pousser na ba biloba loba aki ko sala direct awa ke ba semeki na ye baza ba jalouse ba semeki na ye ba lingi ete ba semeki ne ba mabe muta bomi libala na bande ba bomi libala na ye et na monde même na ba titre msou ba lobi grâce Coutinho a bomi libala et Nice la pauvre et ye moko mutu li aonanga na problème na mama emite et abeti ba masolo belé na ba masolo ba poison il faut monaka na elobeli na forme ya mutu na makambo azoloba na ye moko ba incohérence na ba incohérence alati na maneta mwindu papa yo zo sa l'émission est-ce que ba keza respecté pona bato ba Hollanda on a ba téléspectateur eza respecté tu peux pas koya liboso ba ton plus si serviteur de Dieu soi-disant na ba maneta mwindu à moins que peut-être mwindu miso ngo eza ina ba problème eza ko vimba to eza ki soki na nini et puis oye mingi ezala oye o s'excuser no bandeko na la problème na mission bo moninga alati manette oh normalement ko tia vie claire mais à bon côté ezala façon mo ya ko se ficher na bato eza kitoko te donc kalabasi bandeko bolimbisa na fungola mo muke parenthèse na la benga mutu c'est Dieu qui appelle et nzamba zora mutu na n'importe quelle forme oh ya lingi mutu na modèle et tout bato muso mona ki azadine te nzamba sepele ezala ye ok de même nous autres là ezana bato pe ba mona biso tozadine te nzamba sepele ezala biso mais problème na makambo nzambe ezalaka Paul oloba mosali na nzambe to pe mwana nzambe et témoignage na ye lolenge na ye akozala ezali évangélisation en même temps on a besoin te ozwa kaka micro bandia yeso za malamu bongola motema non yo moko na ntabat ba omona yo bazo yoka yo ils peuvent témoigner que non cette personne est convertie
problème ce qu'il y a Olivier avant d'entrer na babizaleli na ba mamunaye on a expliqué bino qu'est-ce qui s'est passé. Notre frère a une incohérence belé bande ko bolimbisa nga en même temps conseil ce qui a kuta na libakwa kolanda et vidéo ndeko Olivier, moi personnellement je t'aime bien. Et peut-être ba mama mususu eloba mito eloba ma ko sepelisa yote mais Bible zoloba ya malamu tozo ya mabeto boaka. Papa, quand tu te dis serviteur de Dieu, biso nyoso na ba passer to utina ba lolenge moko boy. Ngala zala pe muto liboma te. Muto liboma. Yango yer mo za zoloba mais muto zo ningisa. Ba ko do ela kisa basini ke no muto yo azala na poubelle. Ezala nango. Mais papa, yo ba lolenge na yo. Ba makambu na yo c'est nayebi ke oyebi na yo yango parce que batu balobaka yango bakoyemba na yo bafaso na yo yo moko mikomisa to po mibenga fali donc nyonso ya yo donc un mondain éthique pastorale exacte moi j'écris peut-être tant on komi pasteur babiloko wane kolongwa mais hey frère bongisa côté wana bongisa c'est vrai lelo oyo ekomi mais et pas nzambe trop tard et raté. Le fait que tu aies encore le souffle de vie, c'est possible de réparer. Moi, je te conseillerais, bande ko va continuer bolimbisa vous permettre nga la conseiller de ko Olivier en tout cas, sur repentance sincère et salimi na vie na ye, nzamba est capable de restaurer. À restaurer pe libala ana peso yezaki ya ye bazonga ni pe na mwasi na ye. Soki pe zande azape mwasi destiné na yete nzamba pe capable de repese mwasi mususu pe ya malamu makasi koleka parce que nzamba limbisa na ye bino boko baye mutu bofingi mutu bobuaki mutu mais si cette personne a fukami penza na motema ne mobimba nzamba bosani elonga na conseiller Olivier yangwana parce que babiloko yo sali na ba mambo yo salaka vraiment lo sambo na ngezali nzambe a sola na conscience na mutu a changer ke ngana oka frère témoignage frère autant aye poto sika donc c'est au fait deux personnes différentes bon bande ko pona ko lembisa binote avant tozonga wana ya par rapport à ndenge Olivier azalaka kala to continuer na lisolo bandeko makambo nini eleki na Kinshasa makambo eleki na Kinshasa eza boye Olivier Kalabasi déjà koya na ye na Bethel bandeko to bandela nanu wana na benga ngo ta Bethel na armée de victoire to bandela nanu wana bongo to chité to expliquer bino makambo eleki na Kinshasa Olivier Kalabasi bandeko te na moni na Bethel na lisolo parce qu'apparemment boza mitema dugu mitema dugu bandeko Olivier Kalabasi koya na ye non c'est important to bandela na ibandelier pour bon comprendre pourquoi irréparable commis parce que Bible zolo ba les malheurs n'est point de la poussière avant mabe koma to pe mabe soki commis sur ces ala to pe raison ezalaka Olivier Kalabasi azala na fiancé na komba Patricia ndoyi na ngai na okata mikuse Patricia wana muto amema ye na armée de victoire wana bandeko ya armée de victoire ne bapesi témoignage oyo Patricia wana muto amema ye na armée de victoire na France tango akei na église babandi azaki penza fiancé na ye babandi ko bongisa même libala na bango et Nice wana par rapport à auto yoki ngaso na yoki to babetelinga na oya na yebisi binoke na yoki babetelinga nga na anet ba youtubeur to ba yara zo beta lisolo ndire yende noko to mama leki to petite sœur to tante ya muto asali likambo mais pourtant oka babetelier jusqu'au point où tout muto beta lisolo muto mais ayebi ku tata kombo muto ngota zo pesa kombo mususu mazolo bakeno asa camarade ya ndeko na ngai moi je suis pas comme ça mais ce qui est vrai bato armée de victoire ne ba pesi témoignage parce que na ba chaîne musu on a landi pe bandeko ebele babengi oyebi so mutolo balikambo lokuta sur 100% bon comprendre boyeba que non mutolo ba mamba lokuta so pe mutolo balikambo o a vivant na miso en tout cas bon confirmer que non mamba zo lo beza ya solo bandeko ebele armée de victoire babengi o ba ebi moi mukeli solo ya couple oyo pe ya famille oyo surtout famille ya Kutino ba meki ko pesa ba témoignage na bango Patricia aena mobali na ye to pe na fiancé na ye na église et salike babandi obongisa libala et Nice il paraîtrait nde toyoki azaki parmi ba fille d'honneur au fallait ba accompagner ba marié njokande na ba préparation to pe ba préparatif wana nyonso ndenge bazala ba solaka so pe ba danse banara déjà ki fille d'honneur na yebité Olivier abandi ko tumba et Nice do balingani na bango balingani parce que Nice paraîtra zaka fan ya kosakana te Olivier Kalabasi
na kifani wana ekomi kifani bakomi pe ensemble akomi ne kotumba ye na mopanzi Patricia ayebi te car nde basoupçon ezalaka bible ezoloba eloko moko te kobomba masanki ezala révélé solo bimi mwasi ayoki mais papa likambo nini mama e mwana bato aloba te nde place eyindaka baye kopanzana mama emi azaki au courant ayebaki makambo très bien parce que eza église au mwana wana bande kokende na mama na ye mama na Patricia na au fait ezaki famille momimbe bato bande ko fréquenter église wana esali pasi bande ko imaginer ozaki na fiancé na yo surtout bino boyebi biso basi nde tomona elo likambo libala mobali akipaka penza mamba libala te mais biso basi au point où que no bo préparer pe déjà libala bo préparer libala après comme alobi que no esimbi te parce que mwana mwasi moko botala nayebi te okobanda olakela moto mabe kobanda lelo ti lobi c'est ce qui s'est passé balobi mama emi azalaki fana ya Olivier Enis azalaki fana Olivier na bandeko ya Enis tango esali ke balingani bino boyebi bolingo nyonso ndenge ezalaka il faut aboutir quelque part nde tango ekomi makambo bakotisa dossier mpona masolo ya libala Pasteur Coutinho Fernando aboya azala catégorique mais malheureusement le pauvre bande boyebi maladie et affaiblissa tata oyo parce que c'est un téti c'est un yanke c'est un vrai chege bato bayebi Coutinho bayebi mutu atala mutu abundana Kabila mutu atelemela Kabila soki lelo oyo vi atikala na ba répercussion akoma invalide akoma na ba problème sérien na nzoto eza likolo ya kitetitesse na ye aloba non na makambo ya Congo et nzamba eka bolingo nzamba alingi vraiment tato mingi et lelo toza toujours na Coutinho mais amona ye makambo bandeko papa Coutinho aboya bato basambela na armée de victoire bayebi makambo Coutinho Fernando n'a pas voulu que Olivier abala mwana et pourquoi parce que il voyait pardon ayebaki que non qui l'a affaire tant otaleka liboso na bien nio maïza yande encore biso ndoloba donc vie alingango te et malheureusement faiblesse ya maladie tellement bino boyebi biso ba mama sora lobingi en tout cas nsuka nango kozala ngon ebeta ngingo comme maman zaki partante choix ezaki te maman lempi via bino chérie tu vois tu sais parce que ni salobaki ye mobali nese mobali na ye ba musuku batie ba commentaire na peut soki ya solo akoisaki même qu'en tout cas soki bopekisi bolingo ye na Olivier omiboma na ye mama yoki papa mama yoki alempi papa lobi en tout cas papa totika ekaka eza choix na yaza mwana Olivier va changer eza makambu on est humain tu sais chacun ses faiblesses ou on a certainement ma mère ba nebe relax sa vie chérie toi tu te rappelles un jour tu as fait ça chérie toi tu te rappelles mais osara mobile nanga c'est normal papa ndimi bino boyebi ba papa mère soka si a ogumba et toujours c'est ce qui s'est passé ba komi ndako moko et à part yango ba intercédant mususu ya ba mara mususu ezake Olivier Kalabasi azala na ba relation kilikili et abotana Loradi na Suisse azape makomba mama na ekiminga mama na za pasteur ouais ba parents ba basali na Nzambe babotana ngaka kala na ndo ka bana mibale mais il paraîtrait mwana moko abotana fimo Loradi na Genève et bato ba bi Olivier Kalabasi ba ke maman na lo beza ya solo ngana yo kango kala 20 même bala mwana Coutinho c'était tant même abali mwana Coutinho bat bandolo ba keno ba ovanda na bango te libalo ko kufa lo apparemment baton bazali na raison et na l'année même une fois na vidéo mo razolo ba mais pourquoi to kabwana pourquoi bino bolinga na mwasi na to kabwana te peut-être kabwana ka te je crois so yemo landi ba émission oh c'est rare on reconnaître mambo donc et ça parce que ba yebaki ke ndeko le frère n'est pas sérieux ba yebaki ke non azana est sérieux. Ça fait combien de temps depuis babali na mwana Coutinho? Plus ou moins 3 ans. Ouais, elle est qui 50 ans 3-4 ans. Bandeko justice en Nzambe souveraineté en Nzambe za ndenge yana bana basi belé ba o subir ba réalité to pe ba conséquences ba mamba mibali na bango nde basala bandeko eloko na mona ngo mingi mobala tambola mabe mais oka mwasi na ndako abota te mais ye libanda ana bana na comprendre ngo te boye mama Nzambe ya ndenge yango to banga ka Nzambe mama surtout likambo libala na opeso conseil ndeko mwasi même yo ndeko mobali
tala babala na loyenge te ngana kamwaka basel na nzambo balobaki no mamba libala nzamba tikela mutu shwa anga nzambe mabe ya mutu komama na elongi te oyo okuta na vampire na ngando na mutu mwana bapase moko neti ya ba Olivier oyo mais okomitya na kata bapasi na baproblème na bapetre moko oyeba to kosisa ngo ndenge nini parce que y a de ces gens là baréclamation o anango na vie na ye so te kosalie na ye obunda bitumba na okoka te divorce nde solution. Moi je rends grâce à Dieu pour na Enis nzamba sunga ye oyo ezala leçon tanga obandela ayeba so obala nani parce que baboti te baboti te. Et moi je disais que kobota na yete eza Nicolas Olivier. Moi, je disais ça. Je disais ça. Lelo oyo, tant et peu si raison. Bande koza pasi. Et yemo alobaka na mwana moko, mais bat balobi ke ezara mwana moko te ana bana ebele. Mais oya suisi ndenga na yebi, na yoka. Misusu nde na yebi te. Bande kokande na yebisa yebi no, bamaambu oyo, lisolo eza mulai, mais tolobe essentiel. Nameki quand même kolakisa pas mal à piste oyo esali ke lelo mabe oyo to pe irréparable eya parce que passé rattrapaka na lobe makambo na TikTok récemment passé et rattrapaka lelo oyo passé rattrapé frère oyo ba réclamation ekangi frère ba maba sala lelo botala ndenge za kofuta ko payer ba prix ba pokase na ebité Patricia Sorabala certainement moi so alelaka mais nzamba consoler motema na ye séparation monsieur na ba délivrance pour mobala voyou boy bande bolimbisa ngande ko Olivier soko yoki limbisa ngai mais ezaka par rapport ba mambo yo so sala nde sali ki to traiter on ndengwana soko changer aux ala malamu bande ko ba bolingo qu'est-ce qui s'est passé et na yoki même pas HM ke ameka pe kokota na famille pétage na famille ba Denilis bino boyebi wana famille ba yanke mais apparemment esimba te parce que basi batimbela ki epo balobaki azaki proposé à moi na pasteur Charles na yebi te bana pasteur Charles les signaux sur bavanda je le connais très bien tosola na bango pe bien banisa bazali awa babili bazali bon pasteur Charles abota pe bana bela basité ouais misu bazami qui bon je sais pas soki nisa soki bili soki nani na yebi te mais balobio azalaka moko ya proposé ya moi na pasteur Charles les si je sais pas soki nisa na yebi te soki nani mais nyonso ezo faire partie ya passer ya mutu eza penza problème te bandeko babolingo ndeko na biso Olivier akoto ya peka mingi bana basel na nzambe ka mais soso malamu lere na lopango te pona yoki yango bato balobi ke no ye ezaka place intérêt mais soso malamu lere na lopango ke na musika te ye aza chrétien faut asala makambo kaka na lopango na bango bon eza ndenge na bango nyonso ya ndenge na bango nyonso Lord Lombo avant bala mwana pasteur dalo atumba bana ba pasteur ebele azalaka proposant ou fiancé ya mwana pasteur Kiziamina bato bayebi abana obima na mwana muto moka Lombo bato bayebi toyoka ngo il paraîtrait mwana ya pasteur Mutombo azalaka kutu camarade ya Enis ezalaka Enis dalo Lord abala batutanisa bango mitu baswana elo mwa bajar wana bon les gens disent à belé mais ce qui est vrai à l'ingamo bana ba passer peu moi belé avant abala bon les alaka ndingo c'est tout à fait normal le lo bomoni le kia moisi mbi abali mwana jekoko mama ngo ezaka bongo griffe na griffe kombo na kombo batamile na batamile ya mikuse na batamikuse bref wana ezaki ka na cadre ya ambiance bandeko eloko nini esali ke oyo lisolo to yoko beta to betango bandeko babolingo na explikaki bino ke Olivier famille Coutinho o bazali na France bazongaki Kinshasa na cadre kaka ya kolandela makambo ya famille kolandela business ya famille kolandela makambo ministère église ba entreprise tout ça et consort tango bakomi kuna s'installer Olivier avec sa femme Enis et comme bazali na bana te bazali pe quand même na mwana musabino bomi na Congo so mo lo chocho ezali en tout cas d'office obligé mwana musala ozanga te mwana musala il faut azala bandeko mwana musala ayaka pardon ko sa musala ka ndenge ezalaka nzoka nde so grâce
pardon Enis akei to azate Olivier abandi kotumba mwana mosala tumba mwana mosala nzambe nkolo yesu sunga biso tumbaka mwana mosala ekosala ke mwana mosala komi kosanza basymptôme bazemi ebandi bino boye basymptôme bazemi ndenge esalema ezalaka basi oyo babota boyebi mamba ngo ndenge ezala Enis a constaté mais ça va toi oh te maman non ça va pas qui nini moi je suis grosse yo sala mosala yo comme ça maman bazemi bisiko comme tu es grosse donc il y a pas le choix je dois prendre une autre personne yo ok ne kopema po na bosa mosala moi mosala yiluki abinala ngino pema Nzambe ome nala ngino pema mobala zala kata ngai pema yo mdo ngino pema bandeko sexuellement oyo bata moninga na moko na place sexuellement makambo Agar azala na Bible zoloba lorsque Agar vit qu'elle devait enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris akomi ko dongola sarambanda te ngana tolia mbuma moko koko bo mama tela apengai c'est ça basi toza bongo et na route loko moko te ya ko samba onene non les femmes on est comme ça j'étais bobimala mobali moko o mama respecter mbandeza te parce que bo bino nyonso bo sala bino nyonso musala moko en fait grâce Enis azongi giga nde bakino balobaka Enis azongi giga abi mais je rêve ou quoi ngana zo lota to nazo tala et puis nazo yoka to nazo sosola nazo mona to ngana zo tala abisi non oyoki Enis alela neti mwana moke bandeko ne baye esali pasi bango nyonso baleli mama na bango aye akoki te Olivier nazoki lokola mwana ngai liboso na pe na bana mibali te à part wa moke yo nde yaya na bagrâce yo nde yaya na batara comment les atara yo nde yaya na Emi grâce Emi yo yaya na Enis komo kosanga bo Olivier tellement moi ça siglikaki abengani ye mama na bango motema malamu kele bino boyeba mama Afrique nde ezalaka motema malamu alobi non to bengani quand même lokola mboite voilà sinon nde toyoki lisolo to chaye quelque part baloger na hôtel moko oyo bango mo bat banda ko futa mbongo et bango mo bat banda ko soin na ye akoti na famille au moi eloko ezali bozo zongo ndeni do fallait balengela ye et paraîtrait nyonso bino boyebika congolais toyebi te ko zape ya solo parce que bama bala ngo lelo mebele et moi si nde muto sala nyonso famille moi si muto sala nyonso apparemment ya sala na eloko te ndeko mo alobi kutu kena kisasa na kuta kena kia memaine ka chaussette abamba nyonso akuta kia kuna c'est fort possible ezalaka nango ezalaka bandeko Olivier akevana na hôtel bango nde bazo sponsoriser ba occuper makambo nyonso balobi babomba ba gérer lisolo wana mama tata nzambe bandeko babolingo qu'est-ce qui s'est passé Olivier nzokande asala pe groupe na ye na kini wana LBTL mususu ya Kinshasa kuna pe nzokanda bandeko tumba na église bisika ya papa kuli na armée de 20 soki de victoire place oyo akomaki pe moko ya babenga bango banani ya bakambi kuna pa za kotumba na chorale esali ke mwana mwasi oyo bandeko tokotiela bino photo na ye et namoni émission oyo esali déjà 30 minutes normalement fallait totiela bino pe live ya Olivier mais tokotisa ngo moment moko live oyo Olivier asalaki boye so muto osaki ao mifunda tokotia live wana mena kokabola ngo parce que sono bina kangisa ngo émission eza molai makasi bino boyebi kotala bémission milai des fois c'est fatigant tolobaki tosala au moins 30 minutes donc oyo dans plus ou moins 5 minutes je vais chuter wana nde na kotiela bino photo ya mwana mwasi oyo Olivier abomisi balobi aza fille moko ya ngiri
Et fille wana ndenge babande kobima na ye, la fille akoma na zemi. Ah nzambe na ngai Seigneur, moi mwasi wana akoma na zemi. esali ke je sais pas soki ye mobali moto atindaki akende olongola certainement. Esali ke ndeko na biso mwasi wana ake kolongola zemi. Na kolongola zemi wana akufi. Bato basali ba émission bino boyebi kongola na vitesse ya kosakana te. Bimisi ils ont pourvu même la photo de la fille na kochango na vidéo mususu oyo ya live à Olivier na ça moi synthétiseur moko ya 5 minutes na synthétiser na ça moi synthèse moi 5 minutes ya mukuse et non ça briefing ça moi briefing moi 5 minutes to tchela bino live au Olivier Salaki et puis to tchela bino photo ya la fille oyo Olivier a bomisi. N'est-ce pas triste? Oui. Bandeko bino boyebino on est basé plus na conseil. C'est vrai, na maramaro mema, na maramaro loba, moi moi pipi les gens arrêté balongola tout comme baba qui saka na mam tolobi. Il se pourrait mambo belé pe tolobi te. Tamsu yo yebi. De même na ba mamsu tamsu pe tolobi, et cause les andengwa na penza te ezalaka. Mais ce qui est vrai l'histoire dans l'ensemble c'est ça. C'est ça. Na minute oyo liba les a kufa. Liba les a kufa. Olivier na mwasi na eba kabwane. Enis, comment il s'appelle? Enis, voilà. Parce que bakombo banangoya mo sa mambri un peu. Grâce minde wate ya voilà. Enis, ne batena na mukolo. Grâce ou Enis. On dirait Enis mutazara yaya. Ouais, Enis mutazara yaya. Bandeko, ba dossier zo bima bima kaka. Bino boyebi muyaka moko finisa ba yaka nyonso. Et comme bakomi ko beta masolo grâce na Joël bon. Natande na biso bino o ekomi molai. Peut-être na roloba au moins moqué. La vidéo a mis balette au côté en ne vous en faites pas. Et c'est ça. C'est ça. Bande on a ngai. Conseil na opé ces années. Tala. To bala na raté. Poto kabwana. Matate koko zana libala mais il faut rebondir ça. Mais il y a de ces maris là, il y a de ces femmes là, hein? Divorce est une des solutions. En d'autres termes, ou encore français comment passer ngaye quoi en Angleterre ouais na bana roloba boye matate roza na libala hein mais ba piste solution ezala toujours mais il y a de ces partenaires là hein piste solution ezate nous ou encore aza mobali to mwasi oyo na logique falo kutana na yete siko pour éviter ça na te amingi ba na nzambe yango yo yebi yesu te tia tout intérêt ya koyeba nzambe pourquoi po wana mo avantage moko boye ya bato ba yebi nzambe te surtout na mambo libala na peso secret omoni muto yebi nzambe te so libala liboso simbi te akemeka ya mibale batatonaka tango mosusu yango bomona bato bela se retrouver na bana 5 batata 5 bazali bana 8 ba mama 8 bazali mais jeune a même pas na 40 ans siko pour éviter ça au moni tango yebi nzambe hein faut développer intimité na nzambe nzamba ko master na yo il y a des choses où Dieu ne te cachera pas de même moi na nzambe avant de même toi aussi okoyi ko bombela payer et l'autre côté qu'est-ce na sens nini au moni moi na nzambe asala jamais likambo asangazara jamais sans ka consulter nzambe omoni avantage ozanango tango lingo bala tango lingo s'engager c'est vrai omoni muto sepeli na ye ba pekisi yango te po bato musu bakanisa ke non tsoko lingo engager nzambe na makambo surtout à libala nde ozaki mbodi la moi si moi compliqué mobile moi compliqué non rien à voir bible yo banzamba ko ça pour ça metema ba oya ye hein so ebisi nzambe na lingi mobile ya boye en tout cas soko sepelisa motema na ye crois-moi ata sur 5 okozwa ata 3 ou 4 qualités ndimela ngai parce que nzamba ko sarate soko honoraka ye akohonorer mais so za mutu moko banga no nzambe te hein et ozape moi pasi po nzambe pe akoma na niveau ya kopesa yo une chose meilleure okozwa bon mais ozwa meilleur te pourquoi parce qu'on honorake te yaka neti mwana nyonso na ndako mwana wa to sa parana wa to sa moboti te
aux avantages et aux différents. Vous comprenez certainement, je me fais comprendre. Donc pour chuter, on a des conseils. Na bateau non ba s'engager. Faites très attention. Kolanda ba passer au teba le bageno nzamba tikela mutu shwa na mambali bala nzamba kota ngo sute. Salaka choix bien mais au ça choix bien ndenge nini parce que kati ya mutu ayeba ngo nzambe. Même Satana, à se présenter jamais Satana. A olakso ka bien, a olakso ka ange de lumière. Ça apprend nous comprendre que Satana. Au ko ça la jamais choix ya bien sans nzambe. C'est vrai, bazali o bakutana mabaku wana me bazé belete. Kazwa mwasi to mobali en tout cas ikende nango bien beti bakoli pe banuni bakoli si ba nezalaka nango. Mais lelo surtout avec tout ce que nous vivons là, na ba mambozo le katuto ngai sala nga pasi hein. So na moni batu babalani, batu bayaki honorer mwasi pour ça après lobi bokabwani ça me dérange. Parce que libale ya monde moko boye ya ba mambo belé to pe ya ba mama mususu na kati libale ya kopa ya kayute nde na ebisa bato. Faut faire très attention. Donc conseil muko na ko pesa bandeko balandi, c'est ça. Et il y a de ces mariages là, ba problème et cause à traiter. Mais ça la ba la mususu ouais. Solution et divorce. Et divorce parce que beaucoup kangote. Donc, pour éviter, faites très attention. Yo oyo osambela no yebi nzambe mais ils en ont ka bongo. En tout cas, tout intérêt à le bongisa na nzambe. Les amis, na meki ko bundana zala moi bref. Parce que soto loba to loba nyonso esengela ya loba. Tonga to sa ta 1 heure de temps 36 minutes na okate la awa. Na rochela bino live Olivier Salaki. Bino mo boyoka. Bonyo so mto mi funda. Bino mo boyoka. Et puis na rochela bino photo ya moi si Olivier Abomisi. C'était ça pour aujourd'hui. Eza pasi mutu abomisi mutu mazo ya ndeko sa ba direct ça n'est pas à l'aise. Nzambe ma osila mitema bato kombena na tango suka. De yo bana olela la fille mo bo fi yango kumi na zemi akelongola kufi. Ovani na yo viezo continue nango. Et pose ça no pe ba direct na yo ça no pas à l'aise. Siko mutu aboye aobala parce que ça na gêne. Non on a retard ta musu déjà na minute déjà ça déjà na moisi. Po basi ba ki parate basi ba ki parate. Oka moi sango pa ebino marambo nyonso. Elle s'en fout Yala na mobala bogar, mobala mbinga, mobala pembe. Nganzambe, que le Seigneur nous aide. Nzamba pambola bino. Yo non s'abonner, t'abonne-toi. Activez cloche pour ne rien rater. Partagez surtout parce que au ebito obik sanane. Topé ça vraiment ba conseil oyo. Batbo se retrouver ba osenga ba merci. Et on n'est pas parfait. Mais na mawanzambe to mais quand même ko banga nzambe. Na lisungia molimo mo santu parce que za makasi ete na ngwete me na molimo na nzambe. Bon, nalina lobe penze belete. Quant à moi, je vous aime. De bonnes choses à plus.